Capage TV. Mais il y a de ceux-là où ils viser succès. Nous sommes à la TV pour un succès. Mais moi, je ne fais pas la télé pour un succès. Je fais la télé pour une carrière. Capage TV. Dans l'absence, il y a un mélange de choses. Business, TV pour soutenir et bon. Capage TV. Il y a ce que c'est la bassesse. Bilom soupe dans l'éducation. Tu vois, bilom soupe dans l'éducation. C'est que les abattum soupe pas na bango. Le rôle biloko au liezate. Avant de pas na bango. Ameli mai, azui mai a sikra baloli ameli pour garder valeur nae, ba dignité nae. Capage TV. Internet est koufaté. Internet est continué de lobby. Banana biso, banana biso ba mon internet. On va te voir avec des vidéos. Oh maman maman na biso yeux avec des vidéos pareilles parce que internet est koufaté et zali. Biso to koufaté au internet. Capage TV. Je crois qu'il aime sous pas voilà fabriquer sa commande azoy bikina commande qui en côté, il a peut-être acheté des plis également. L'aime soit azoy qui n'unité, il a peut-être acheté mais problème est à fabriquer c'était et a peut dépliquer. Et ça mutu oyo atekela ki bango. Capage TV. Capage TV. Voilà. Capage TV. Voilà. Capage TV. Capage TV. Le plaisir me soit de vous présenter ces nouveaux numéros sur Capage Télévision. Bonjour et bienvenue à tous nos abonnés. Deuxième famille Nabiso. À chaque fois, vous matama. N'habitez tout cas, il y a 5 pour 12 000. Chaque jour, donc, bon, yaya. Ici $100 de le côté Banque Centrale. Merci à PDG Cynthia Capage. Je suis avec Francis Iba. Parce que la publication Facebook, la photo, Francis Iba, bonjour et bienvenue sur Capage Télévision. Merci beaucoup ma sœur. Et nous sommes vraiment ravis. Capage Télévision, c'est ma maison. Pour Cynthia, patronne de la chaîne, il y a une entreprise au Azali, Moutounanga Leloté à Kala. Donc ici c'est ma maison. Donc ce qui a été fait on a balabal, Capage Télévision. Donc je serai obligé même il y a au téléma tout ça là émission. Donc en tout cas je suis ouvert et na kosenga toujours na ba abonné ba fidèle na bino ba s'abonner massivement na Capage Télévision parce que il y a onde makambu na confirmer en quoi obunga to mono lisute na actualité ozate ba émission ozate lokote kombo no etanga malisute ezadi ya quoi bon en tout cas, non. Il y a Solange quoi les. Nous allons en Capage TV. Capage TV, bolanda kaka yango mususute, bokesu wapi. Yangonde. Bon, Martinez, merci, une très bonne question. Mais nako yebisa nini. Moi je ne fais pas la télé ou soit que ça la émission internet pour kombo nangitanga maka. Tout ça différent na batu mususu. Il y a de ceux-là qui font la télé ou soit basara la émission internet ndé batu balobara pour na succès. Mais moi je fais la télé pour na carrière. Tu vois la différence? Nga na ça na TV ou soit na ça ba émission na internet pour na carrière nanga. Nabi que visibilité oyo et quoi apporter lengai quelque chose. Mais il y a de ceux-là où bazo viser succès. Muso ça la TV pour na succès. Mais moi je ne fais pas la télé pour na succès, na ça la télé pour na carrière parce que les profession nanga o nazo sala. Donc absence nanga ezali dû ya moi ba business nanga na sala parce qu'à part la télévision toi appelle na business mususu to sala parce que ce travail c'est un bon travail, c'est un travail noble mais les rendements est très faible. Donc ceux qui se focaliser kaka na yango et qu'on risquait peut-être que nous ceux dans la sponsor je dis bien ceux dans la sponsor le beau année si ça Capage azarana sonance mupanzi moins tekekotara mais ceux dans la sonance mupanzi te aux anglais mususu ba esimcom aux anglais mususu ba nini et ko pousser au sanini au beta matolo parce que musalo na ba salaire moko ya gravité na internet kuna mon le ba salaire comme batum il y a c'est là ba 200 ba 300 hein bazali. Mais na télévision na évité mais na mpena na yoka na mutu na salaire ata
il y a $300 té. En tout cas na ba chaîne à la télévision, même ba chaîne au monde on a chaîne danger mais bazona ba mbongo té. Donc c'est un travail où le rendement est très faible. Ma sœur, rendement est très faible. Donc yango absence na parfois mon abungi, c'est parce que naza nga journaliste mais naza nga pe na ba business na nga o na salara o esalaka ke na vivre na nga moi mukie naza nga ta lipate naza nga ta ninte. Donc absence na nga ezaka dit il y a ce mélange de choses, business business TV pour soutenir ngai et bombanga parce que TV sans sponsor donc ba matolo ba buzo ba ebele donc ba tumsupe ba luka ba sakana na yo vu que na lingara eloko wana ekomelanga te na vie que suite ya ko sengaka ya mona nga 1 na ba te belé na boire te so mona boire qui déjà ya diloma pour exemple à suivre venanga kala au monde qui na suki na nga na lemsu na okiko ya na boire qui lemsu so René Makondele mutu na nga ya kala donc bato na boire na za batute que na zo boire bango pona mbongo mais na zo boire bango par rapport aux famille déjà. Tu vois, donc il y a une absence nangai. Je disais, Esaïe qui dit mélange des choses, parfois déplacer ou voyager pour notre business. Mais je suis là, je suis de retour et déranger dans un so combo nangai et bungi nango. Mais tant que nous avons des yambinga boy, na kapashi télévision au PC sous makambo mon etanga malisusu. Batumusupe ba luka isuba yamba. Batumusupe ba luka ba yalisusu ba yamba ngai lisusu donc et ça la bien quoi. Ça on a dit bien au lobby que rendement et à journalisme ils a vraiment été ils a ébellé donc au moins on a sponsor ou soit tous alors si tu as capable na basonance yo peso bungi c'est que ça moi comme sous ko pesa ombo même métier journalisme ça oyo lingaka c'est que soutenir pe ba o batinda ba vidéo ba kata mitu batindi ba photo tellement que bon ba na ba sponsor te ba na ba place que zo msuka kati mutu atindi photo batindi les codes. Ya on a bi omoni wana ce que ezara ba bassesse mon comme bilo msupe ezara na éducation tu vois bilo msupe ezara éducation ezate ke ezaba bato msupe pa na bango lokola biloko oli ezate afandi pa na bango ameli mai azui mai ya sikra baloli ameli pour garder valeur nae ba dignité nae mais ça pe na bato msusu bakokara na bango ndengo wana te so pa na bango pasi ezali akati se pa ba voisin akei kuna abandi naye ko senga abandi naye ko tonga po ba pesa ya ko lia abandi ko loba n'importe quoi tu vois des bato msusu ba supporter pas cité pour moi je trouve que bato nyoso ba sala ba vidéo wana ba nini eza bon bato ba ko excuser mais pour na résumé na sala eza bato ya pasi te que financièrement soit pasi na esprit créativité à koluka mbongo ezate donc olobi que non je dois faire ça parce que eko pesa ngai makambo tant que pesa nga makambo wana epesa nga mbongo bato ba otindela nga bilamba bato ba otindela nga nini bato ozo sala ngo ba bezo ozo sala ba biloko wana ba buzoba mais sans pourtant oyeba ke lobby ezali internet ekufa te. Internet est continué ti lobby. Bana na biso ba mon internet. On va te voir avec des vidéos. Oh maman na biso ye avec des vidéos pareilles parce que internet est koufaté ezali. Biso to koufaté au internet. Tu dois faire des vidéos comme ça au poster en haut et tu te sens à l'aise. Tu le fais parce que vous avez un sponsor parce que tu dois gagner ta vie parce que non. Même si tu vas gagner ta vie, il faut quand même gagner vie en haut. Bandenge peut gagner vie ezali ebele. Tu dois faire fonctionner ta tête. Oluka ndenge na gagner vie na yo na nzela ya malamu. Je préfère mourir moi français iba. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Je préfère na préférer na ngala kufa na ngapena ya ko telema mais nazo vivre ya ko fukama. O wana basala kanisa ko vivre mais ya ko fukama. O basala wana. Donc ça va biloko yo toujours déplorer ce travail même si le rendement est faible mais au qui ko sala ba boule belé na ko lo ba boule musu te po ba journaliste musu ba créateur ba boule musu na ko lo bango te po ba journaliste musu ba créateur net nga bona na ata na 5 boules na ko kota na ngota na nini na DGD ya ba boule yango te na carnet de charge et belé ba ta nini cahier de charge oh mais na bisa basinga kapashi basala ba Congo ba yebi makambwana e belé ne ba bongo a cheneka Carolite akomi pembe alobi ke ngape journaliste ngape chroniqueuse donc pourquoi mkola na papa koli ba nini ba movati ateli ali après abandi ne pe ko okelenga caméra achepe nini ba crayon na bino bochaka ba nini tout ça pe batandenga ko mona télé moko mabe injustice
intellectuellement il y a injustice parce que et intellectuellement il y a normalité au monde a longine mususu makolo ndenge mususu nini tout le monde a ba roba milai du mususu te to sala moi nini moko boye gondo nini bota au monde bo attendez boye avant biso ba o mutema pe sandu to bomba. Merci beaucoup Français. Tout le monde a qui peut comme qui na film ya Ken Piana. Mais au melate ba émission comme mususu banda o tomboka na ebite so zaki elo mo bataka que il faut tomboka même sous image mo boye ebi que eza ngo scène après émission na ici là. Au melate pour la nini ba esprit na bino banda okuta na te état d'esprit na bino ndio banda lukosa la musala na ndenge kune banda okendele banda simba te to koma. Te bon, au moni ba tomboka mususu ezaki nini? Tu vois, yango na auto loba na vie faut luka ozaka original. Zalaka yo ko bomba la te zate so oza na plateau obana osala ba hypocrisie moko bo. Nga nazale msu na makamna ngale msu ta otoza na plateau na Ken Piana. Ba te beli ba kansala msu auto sala na za blague. Te, ezap na ke so lobelo mo walinga pakola ngo te na longo le on na minti na ko ke na nyongo na ete. Na ko ke na nyongo na ete place ka ya papier ngapi na papika wana to kaboni ka wana to kati wana. Soki ye pa siliki bonga pe na siliki parce que na ko linga te akolenge loko mo batikela nga nango sino te omoni bato balanda biso eza bilo mususu mutako bana ndinga ba blague mais etikali ya omoni nga na Ken Piana to dako potana mingi na plateau parce que soit lobelo mo bo te simba te o te wana te so pa nga kumisa musicien mo bo na marambo eza te akosi na bise te kotano kosi eza bo te eza bo donc on essaie de recadrer makambo ndenge ezalaki nango te ke pesa ki penate ke bakanda moko ya mutema ezalaka bakanda moko boye ngana latisa eloko ya mabete ye pa latisa eloko ya mabete do tosala nde musala tokende chaîne ya yo mais Francis baza ya yo te chaîne eza nango ya yo mais Francis ba aza ya yo te mon européen Francis ba eza ya yo te eza ya ye donc naza na koloba o nyonso na lingi koloba mabe eza ke soki nazokotisela ba émission te nde koloba ke non te mikolo zokotisela ba émission te banini tout ça bon généralement pe ba misala ngo pe ezala na contrat te so pe nakotisela ba émission te kapache zelanga na fin du mois kasi otaso na roya ngamo pe na yoka so na roya na te donc so nakotisa ba émission te bon kolobela nonga pété pour na mona nga pe na fin du mois na roya te mais so moi contrat mo ezali pe na ke non ke eza pe na contrat mo écrit que non na kotisa ba émission so nazo kotisa so to yoka na yeki ata okotisa te na fin du mois ozwa mtswaka mais wana so monga na okotisa te nde oya oyebisa ko okotisa ba émission te pona nini boye toki na fin du mois je dois te payer ngane na ça na perte boye tout ça mais na kotisa te na nuire na nga na eloko moko te donc voilà tant on a plateau qui patrona qui mona msala pesa ra soute qui patrona qui mona msala za soute Cynthia Kapa sera yambi président Chabani Record bazana plateau dans la minute wana PDG Chabani Record ezali sous ezala monsieur Chabani Record to ulika yambi sera yambi tanga daki na Congo tanga yambi peut-être président Chabani Record dans la minute wana komi président Chabani Record ou soit monsieur Chabani Record ou soit eloko yako ou soit PDG ya Pi Congo ou soit ya ouais, panneau solaire, nini, énergie Congo. Voilà. Ou soit PDG énergie Congo. Mais na minute ça, on a plateau sur le sala qui patron ou soit nini, au bon ma déontologie à Msalango. Nous sommes à Msalango qui est na okufa. Et zo kufa nango et kufi. Et comme il y a un mouton, soka ya sali moi boy azui mukolana. Ochagi moi kabelo na mo bonnet moi manyukale. Obite na comme journaliste ozwaki moi parole moi mafuto ko moi mkoana ba soka la biso kana kata mnoge mikolo save ko mikitoko na moni kitoko na snap esimba te do faut pina caméra na mikoti ba jo poto wana ba mona ngo net yo nungo za bonungo sala bobi ke ba wana ko benga yo pe il paraît na yo ga ike la seule vierge nazo ba info oui vierge moko ka internet yeyo yeyo. Donc à part y vierge sous l'internet azate. Donc jusque là donc obé baté ni protéger bien. Ba ya na poto na biki ba osilgila. Na biki ba osilgila ngai ke bana bango. Zala pena maile na bango wa luka ya bandi sali na numéro na wana yo pe sali kende na pena mais mai pena bien. Sauf vraiment lingo ya solo. Awa o mona ba boti na yo. Ke ba pe suna ba ya mususu pe lo la ba biso. Bah y a un homme sous internet, bah petit frère non peut me sur internet,
ke bana bango petanga au monde ondo ozabo kitoko encore ayoki ke ngande na confirmer que la seule vierge yo et s'il faut en baya malamu pembeni na yo lola ba René Makonde le baya malamu lola ngape ngape lisusu ya malamu do zalande na biso to protéger yo ke bana baya wana mususu wana. Merci beaucoup Français Iba. Protection à vie privée, c'est comme si l'internet est allé sauter. Faut que comme on a ba voice donc on a tout le bien na ka ba chroniqueur té. Moi si mon ba soigner na mobile ou soit divorce na bango soit ça kange mobile na moi ça sali voice vidéo pas page polémique. Bon ba recevoir kaka et ba recevoir ba poster. Okolo bandeni parce que eza infraction ko exposer via mutu vie privée mutu exposer on a ba page ba commenter tambolé depuis to longo liango eza na bato bazaka trop prudent que à enregistrer que déjà télécharger quand on bombi na téléphone. Okolo bani par rapport na. Bon. Par rapport à bato en général le pays ba chroniqueur en particulier. Omoni vi wana bato ba banda makambo wana nde ba boma makambo wana. Omoni bato ba banda ka biloko wana so ba kangaka bango. Moka bato ba bandaka boyebi bango bato wana ba banda makambo ko enregistrer bato sinta ka page pe ayebi bango soka bato ba sala ba biloko ba bandaka na vent wana ke ba kanga ki bango o enregistrer ngai parce que ça infraction na ki na porter plainte ba kangi yo o sali prison en tout cas suite ya eloko wana donc il n'a continué té il n'a vraiment ekatana parce que eza eloko moko eza très dangereux et sangana pe na mutema mabe yo fandi yo osoloa peut-être na ndeko na mwasi to ndeko na mobali oye pa na ye oyoki masolo ya oye peut-être pas nani pas ya Tania par exemple oki pa Tania bo fandi bozo solo la ozo enregistrer makambo Tania ozo ngo memi ngo pa mutu mususu eza ki mutema mabe tellement ekoti makasi na internet tellement peut comprendre que na internet mutema mabe pepe ça mbongo et mutema mabe ils ont fait ça ba vue mutema mabe ils ont fait ça ba commentaire na ba page page polémique ba page Facebook donc mutema mabe ils ont apporté les batu mbongo et batu ba amplifier d'autres ça déjà mutema mabe na biso ba congolais parce que on remarque que tous a déjà mutema mabe na biso naturellement et mutema mabe comment peut ça sous mbongo donc c'est scandale donc tous sur mutema mabe to bakisi yango na ko enregistrer batu na ko tonga batu mutu musula msozo mono zo tonga yo mo peno bige moto asunga kanga to chapa na blague pa moto asunga kanga aida ka penanga aida yo ezala o nga lelo na komi Francis Iba o lelo mais mutu ana aidanga mais comment na okioza na mutema mabe envers mutu wana siko to lobake mutema ya biso ba congolais et surtout biso pe ba journaliste parce que na le belande biso ba journaliste to ba biso mutema na biso ba journaliste. Est-ce qu'ils ont un espace tout est bon pour souvenir il y a bolam ya bato tout à la bato donc te mana ondenge za bongo et bomba bolingo ya bato mais ils ont un espace mongo te bomba pe ba souvenir ya malamu ya bato pe ba sala yo nyonso esala ndenge wana eza parce que toza mutema mabe tolingi makambo okota bato na basese yango to lukani on enregistré au tindeli po wana mona oyo nde mutu malamu on enregistré au tindi yepe tango yepe tindeli yepe monga c'est que Cynthia linganga ozo bosa gende ka Cynthia enregistré au tindeli x un jour pe a enregistré pe yo au tindela pe mutu mususu donc eza mutema mabe ekoti na musala on ayeba rapete mutema mabe ngo pe to welelaka nini po jusque là biso nyonso nde toza boye tozo bundalaka eloko pete nazo ebisa eloko pete o veke ça va ba ntina te biso nyonso nde toza boto bunda kaka tozo luka eza na ba journaliste moko te na biso nyonso ya internet eza ya TV o lobaki akomi awa na Congo aza na ete biso nyonso tozo luka tozo bunda so mutema mabe ngwani mutema mabe nini yo ngai ya tondolo ngai ya nani ya manga siko towelela nini biso nyonso bafui siko towelela nini donc ndozo mona mutema mabe wana ezoboma musala oyo ezoboma yango ti lelo ndeko na ngai eza mutema mabe wana. Merci beaucoup Francis. Aux courant et de part il y a musicien il y a héritier Watanabe so otala na yebi que malgré ça te motala makambo nyonso elekaka otala ba émission otala ba analyse de analyse ni ça entre
paka parce que yene muta leader ya orchestre wana mususu ne héritier watana be par rapport à be mission bon basali bango mibale po toyoki ke bakomi na justice lecture ni ko ça entre bango mibale puis ceux qui yo ngo pesa conseil pas na bango mibale olobani. Bon nga en tout cas nako ça l'analyse moko d'abord non ça la désanalyse non ça l'analyse lokola chroniqueur de musique. Premièrement nako moi je trouve ça un peu compliqué pour comment on a justice. À moi peut-être que non, il y a eu des insultes, hein, moi injure mon boyé et pousser bon comment la justice, l'état kabola bango et ça peut moi quoi la solution. Mais que ça la orchestre qui est paka, aza la président orchestre wana, je sais pas, aye mbaka na habité. Bon, na habité, mon bureau à ça l'orchestre. Na habité za na bato bureau pe o baleka qui est bazali le rôle ba ve monib. Banani balongwa pe na maison mère ton maison mère pesa ki na ona makasi bazala ona ba na tuka mona ba ve ona basala ba orchestre te ve nani Elliot ba vie Elliot basala ba orchestre te ba ve moni petit ba koti mabele wana tuka lo mona eta sala orchestre yep président orchestre donc tout moni angote. Donc moi je crois que ba musicien peut-être au bazar wana mutu na mutu soit dans la chambre na eta à s'allonger à la plafond, mais un peu réfléchir comme des grands garçons si la décision est bonne ou mauvaise. Et cette décision à Bango, ils ont pris cette décision pour leur vie. Moi personnellement ça ne me concerne pas. Mais là où on a Bango, bafanda personnellement mutu ndenge nae mais ko réfléchir pour la décision on a. So ba monde qui décision on a ils a bien et quoi apporter les Bango bonheur na vie artistique na Bango, tant mieux. Mais so ba monde qui décision basée sur décision comme B. En tout cas, base sur la décision comme des grandes personnes. Parce que je crois que héritier à Kangi Porte n'a été na famille nyonso. Bola Mozalaka, ma BP Zalaka. Tu vois? Donc aujourd'hui moi na ba séparation na ba orchestre et comme à sala rabo pour na ma moko moi je trouve ça que ils ont raison mon toyo qui on peut caler comment ça ma toy passe. Donc ce qui famille même na ba famille ou biologique, il y a toujours des problèmes. Le plus important c'est que koyeba ko réparer ba erreur wana. Même ba leader ba musicien pe baza ba esclave na baza pe ba esclave na bangote. Tu vois? Ba esclave na bangote ba pe ko traiter bango. Baza pe bana ya batu baza pe ba responsable na ba famille na bango. Donc ba leader ba pe ko traiter bango. Bango pe ba pe ndeni aux avis na ba leader na bango. Donc s'il y a un problème ba ndeni ya ko luka un peu ko tailler yango de façon que makamnyo so kende et kende bien ou li ya ko bebisa musique. Parce que trop de rébellions banini tout ça bobe ça peut valer la musique yango. Hein? Trop de rébellions bobe ça valer la musique yango parce que tango ba ezokende c'est ko toyoka nani Congo c'est un pays où ils ont un talent et belé mais ce que quand on commence à la toke ba pe na overdose pe tu vois et robé bapé nous avons vu académia tout le monde a les marquis tout le monde a nini sont bazawat ngaso nazalaka musicien ndé nazo conscience mona ma musique ndé la msuna sala ke RRT donc so pena na zu micro bo chenga caméra pena na biki na longwe nanga au moins on a biki na longwe nanga donc c'est que na déjà na préparé déjà na ba instrument nanga na makamna nanga na vanti makamna nanga na bat nanga si o teke ba laka kinga pour belé ba longa ba orchestre pour ba laka ki ah longa na yo yonde makambu longa na yonde makambu d'ailleurs ngaku na obeti sao nini na okobeti ata moi single mo boto salelo clip to lukia espoir en vue la salle moi clip moi propre moi nini bois ki on pour na promotion abola pour na promotion hein Kinshasa ngo kasi mboka ya mama na yo mboka ya tata na yo mboka ya noko na yo donc bato Kinshasa matoya bato Kinshasa il ramassera musique nyonso donc ça laisser single mo tcheno na marché mutu nyonso pas zo kan ah ndozo mona mambozo bo ma musique ya ngwana en tout cas Fabregas na déplique toki sangoke et pas vezaka na ngonzemba déplique Fabregas aiba et pas veut tout l'autre fois na ka fifisi wabi depuis kabaki za ka faute commerçant atekeli Fabregas ateki payer mutabisi bosse za Fabregas et tout ba ko poser Fabregas question moka na même émission na fifisi wa makamba déplique makamba ba robinyo ya lobi ba musicien obino boluka bo comparer ngala bomba binisa ba single alors que ngala binisa ba album na lingana lo baboy attitude mu pour Fabregas alobaki. C'est comme si n'avait dur naé. Ezo bima yango te. Yo ba poser moi question mo boy tellement que ça attitude une famille qui dit ça.
olobika otiki donc otiki yango eleka bongo par rapport à dire wana c'est comme si atiti mon peso kendete na Fabregas okoloba ni par rapport à bon moi je crois que il faut pas l'aime sur condamner mutu akoloba bongo poza mutu peut-être ala choqué ou soit kanda moko boye makambu yako sumba nzembo nanga je crois qu'il aime sous pas voilà Fabregas a koma gazo ibiki na koma kiangote il a peut-être acheté depuis également l'aime soit azo ki ninité il a peut-être acheté mais problème eza Fabregas c'était et a peut dépliquer eza mutu oyo atekela ki bango bato pe atekela bango soki peut-être to luki pe to che micro pa ba ona sisa ki na mbongo te ona sisa mbongo te o pe sisa mbongo te donc biso siko rôle na biso ezarani no mona kaya ndengwana donc on se pla yo lokola yo ndo zali la seule vierge to tikali na ngo sala effort luka auteur compositeur ya nzembo wana kende solo la na yeboye opesa bato vérité ba journaliste mususu ba sala encore pa tout ça bango mitu OK pas déplique OK pas nani bon tant on sait na déplique ça nini ozui ba vie après quand ino maboko final mais pendant que tu ba ya na conflit kende na bit na yo kende na conclusion et pas ya mutu mokolo nzembo solo la na ye yenda ko bimisela biso vérité so ezaka déplique nde asisa ki mbongo te toyeba so pe ezaka ke Fabregas nda asisa ki mbongo te toyeba c'est à ce moment là ce que so déplique nda azo continuer koloba nde wana siko toloba ka te déplique tika eza mutu asisa ki mbongo so pe eza Fabregas nda za fautif c'est ça nde rôle na biso sikoyo ba journaliste siko na ka ondesco biso nde photo intervenir to bimisa lumière na ba zone d'ombre wana na mito siko komi problème na biso et sous bango te en tout cas bango siko nde batiki la net bino batiki la bino po ngale msusu temps et ezalate mais na bi airbag déjà nde za lobe ka mutu wana oluki mutu wana to obimisi sikoyo vérité to obimisi vérité si li guerre na mundibu ni na yibaki ngabo nini o mona nie ekokota. C'est simple. Merci. Dans que pour Natom Laïté, c'est déjà la fin. Mot de la fin et puis quelques salutations. Pas bâtonnier soit soutenu Kayo de loin de près. Merci beaucoup. Merci Nayo parce que Yambinga. Merci aussi na la patronne Cynthia Kapashi. Et merci na ba fidèle il y a chaîne Nabino Kapashi Télévision TV et bah s'abonnera toujours. Et zali manière il y a bien au ba ko soutenir chaîne Oyoyo. Et c'est bien et na repé ça merci mingi na bandeko yo bazolanda opé balandi biso et merci na ebité soki vous permettre ngana pesa pe numéro. Oui, pesa numéro moko to tiango pe na émission. OK. Numéro d'angé zali plus 243 82 25 62 64. Donc numéro est affiché wana et ko benga pona kofinga te peut-être naza mutu place musupe dans le baki mabe na okiko ko rectifier moi muke ou soit prochainement na okiko bongisa na encore ba sunde ngona te place pour na le baki malam betela maboko pour lobby na perfectionner parce que musalo to ça la raison dirait cheval pour aki mamba makasi faut le mo bete fimbu à multiplier ba vitesse et ça la rappelle bien na la batu mingi pena na boire raté na pesi mbote pa ya venangai exemple à suivre ya Odilo Mampuya na pesi mbote na pesi mbote na ngai et pa ya na pesi mbote pa ya Noli Tambo le sage 3 fois sage na pesi mbote na pesi susu mbote pa ya mère Adèle ma maman Adèle Batumba na pesi pe mbote pa ya Zali na pesi mbote na donc bato bazé belé bato nyoso balinga ngo basoutenanga en tout cas bambote na bino na pesi bino mbote ya trop merci na Cynthia Kapashi. Voilà. Merci beaucoup Francis. Merci Nabino Sozaki connecté branché sur Kapashi Télévision quand on est au Lubara na sous émission bo ta la pambate bo cliquer parce pas comme s'abonner na so cliquer comme abonner na biso à chaque fois que to bando poster notification bando ya pe bando ko bunga actualité na biso atam compte bo continuer ko ta là bo aimer pe bo partager d'ici là portez-vous bien bye bye. Vous s'abonner bino tout na Kapashi TV. Voilà. Yangonde. God bless you. Kapashi TV. Kapashi TV.